Ma mission TV, le miroir du monde. Joseph Kabila, pourquoi tu as fait père de démocratie en Bokoy? Joseph Kabila a instauré Makambu et Belé. Après si tu liberté et opinion, après donc nazomon la façon koloba. Joseph Kabila a travaillé de la façon mutumo qu'on a travaillé en Bokoy. Depuis Banda Kozala Congo, mais c'est Joseph Kabila et il est le bâtisseur. Moi je l'appelle le bâtisseur. Il a tout fait pour le pays. Il a sacrifié sa jeunesse. On a tantôt incapable de sacrifier, mais Joseph Kabila a sacrifié pour sauver ce pays. Balobi que na mandat ya Kabila a sali elo côté. Mais kaka batuana bango bazo balelo, si on a l'alternance, on a plusieurs choses. Ngambala liboso toza ba congolais. Mbala liboso to kende na ba irne to voter. Et ça grâce à Joseph Kabila. Organiser l'élection 3 fois na mboka oyo. Niveau Joseph Kabila tiki mboka nanu tezala. Kebomoni président entrant, président sortant, beaucoup de toutes les institutions de la République en marche. Toutes les institutions, je dis. Institutions ni ne sont pas. Mais tant que Bamsou Bazaki va pouvoir, tant que Mouzazouaki, il n'y avait pas toutes les institutions. Bamsou Bazaki va exilé à gauche, Bamsou va exilé à droite. Mais Joseph Kabila a unifié les Congolais nyonso. Si vous avez Belén de Kobat, les sénateurs il peut avoir 3 ou 2 voix. C'est connu. Parce que Alingi a tellement la machine à écraser de Joseph Kabila. Le FCC. Mais non, il se perd. Et en Wana Tosengi dans des combats, Abanda Batrible, oh, depuis longtemps, je vous dis. Depuis longtemps, il veut tout prendre. Sénat, c'est la chambre haute. On doit avoir une personne où Azana expérience. Entre nous, Moutouma Otako Boya, expérience et Andeko Tambo Mwamba. C'est le meilleur avocat de la RDC. Si tu ne connais pas, c'est le meilleur avocat. Non, on a une expérience. Il y a des Alexis Tambouama. Azao dit ta portable, vous en foutez nous. Qui soit c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tassia. CPX c'est un machin. Louis. Ah. Ils en ont Mengaït. Ah. Oh yo les qui. On a les qui vous y a passé ma main. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamsi bango bandi oyoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu tango na yokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso Busakewa, Butiba désordre, Bukei, Busal Makamabila, désordre, Bukomoruka, Bubibisa, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de réputation. À la constipation. GPX, numéro 1, il y a Fred Congolais, na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.
Ma mission TV, chaîne à référence, na possibilité de bambote pour bo messana toujours kolanda biso pour na confiance oyo bo pesara biso par rapport ya ba émission to l'arsarabino pe ba actualité tout oyo vraiment Martin Engi na pesara bino na ma mission TV. Alors biso to ba ke mboka na biso to lo baramboka na biso sokola muki na tongo okuti ba actualité ezoko ba sekoko ba kaka chaque jour marambo botamaka ya sika na kati ya République démocratique du Congo yango moni pe nzambe atikara vraiment bisote ba o toza na kati ya mboka oyo. Alors lelo vraiment to sola li solo ya politique donc ngai na Carlos Bwenge o vraiment azali moko alobelaka vraiment trop to mona ke vraiment pour na kokonyang o vraiment azana kati ya FCC o baza ensemble na Joseph Kabila. Lelo toko sola vraiment ba détail pe ezebele toko beta peli solo ya mwana mboka Alexis Tambwe o vraiment a posé penda candidature na étant que président du Sénat et puis toko sola peli solo ya Bahati. Donc toko beta vraiment ma solo ngonion solelo na mwana mboka Carlos donc pour to meke un peu ko éclaircir le Congo de tous les partout boye ba vraiment ba information nini ya vrai to ya lukuta na katika émission na biso bino moko boko découvrir yango donc mbote mwana mboka Carlos mbote ndeko na yo ndeko na biso journaliste na lingi na présenter ba congolais bazolanda ba milliers de congolais auto respectaka bazolanda biso nazali Carlos Kabwe président de la Ligue des jeunes ya Alliance des paysans et indépendants parti ultra kabiliste donc tozali na kati ya FCC o ezali co-dirigé et dirigeant par autorité morale na biso Joseph Kabila Kabangi na yango nangaki na bike ba congolais bazolanda mikolo ba congolais bayoki mingi makambo ya Sénat souvent yango ngai na préciser na opinion yango kutunde vraiment tozokota non d'abord avant toutefois tokota wana ngana tuna boni no santé à parti boni kokonyang boni FCC bozande ngeni po batebele ba hôtel biso babia bakoti litsola FCC bakoti makambo kokonyang d'abord pour to continuer na ligne no pe sa santé na bango nyonso po yo ozara vraiment de na bango le soldat ya Kabila ou le défendeur ya Kabila biso de tebi c'est Joseph Kokonyang peut parti api ezali Alliance des paysans et indépendants kuna parti ezali kitoko pe na invité ba jeune nyonso tout o bazo telengana na ba o bazo binaka kuna na ba meeting wana ba jeune wana nyonso tout bayana api parce que kuna ezali ya ba paysans ba travaillistes donc puna biso nde to sala ka musala parti est un problème te parti ezali trop bien et évolué trop bien donc ezali force écrasante ce qui au meki na biso na 10h na 12h au côté na force écrasante machine à broyer de Joseph Kabila c'est la pi donc est dirigé par Joseph Kokonyang notre autorité morale yene mutazo encadré un grand parti avec plusieurs élites que je ne peux pas citer mais je vous dis plusieurs élites. Penangaki na kota lisolo ya ndeko Bahati na ndeko Alexis na excellent moi je l'appelle l'excellent sénateur Alexis Tambwe Mwamba. Tozoko tengo na lingaki juste nazo poser question avant tokota wana po batu balanda biso par rapport kaka ya Kokonyang na moni outi koloba makambo be na komba Kokonyang alors batu belé ba congolais belé ba na niveau ya libanda ya poto ba mona ba o ba yebi ke o pe baloba ke mboka na biso lelo soki to dindi na libulu eza cause o uta et pa ya Joseph Kabila ensemble na ba Kokonyang ba biloba lo balobaka et puis musala malo et salamate na mboka na biso mais lelo na moni yoza toujours ko continuer ko soutenir Kokonyang ko continuer toujours ko zala na FCC na linga ki juste o pe sape message o loba na bande ko tout o ba hotel la biso o pe ba loba yango pona makambo nyonso wana. D'abord pour na kobanda moi j'appelle Joseph Kabila les savants. Pourquoi je l'appelle les savants Kabila? Balobi que na mandat ya Kabila asali elo côté mais kaka batouana bango bazo balelo si on a l'alternance on a plusieurs choses ngamba la liboso toza ba congolais mbala liboso to kende na ba irne to voter et ça grâce à Joseph Kabila organisé l'élection 3 fois na mboka oyo organisé na 2006 organisé l'élection na 2011 organisé l'élection na 2018 et à part ça Joseph Kabila pourquoi tu bien que père démocratie en Bokoyo? Joseph Kabila a instauré makambu ebele
apesi batu liberté d'opinion, apesi donc nazomona la te façon koloba. Joseph Kabila a travaillé na façon mutu moko noté a travaillé na mboko yo. Depuis Banda Kozala Congo, mais c'est Joseph Kabila et il est le bâtisseur. Moi je l'appelle le bâtisseur. Il a tout fait pour le pays. Il a sacrifié sa jeunesse. Ongano tantôt toza incapable de sacrifier, mais Joseph Kabila a sacrifié pour sauver ce pays. Joseph Kabila d'abord a trouvé ce pays en lambeaux. Quand je vous dis en lambeaux, après l'assassinat de son père, il a trouvé ce pays en lambeaux. Il y a eu des parties belligérantes, plusieurs personnes que je ne peux pas citer les noms. Joseph Kabila a c'était unificateur. Siko ndeti eloko ni natan o lelo azan bo kondité aux populations au biso ba congolais bazo bénéficier nango ya malamu o vraiment okoyipe ko loba o monsieur Joseph Kabila asali pona mboka o eloko liboso nanu hein ndenge tokomi na liberté d'opinion bango wana n'époque kala boyebi n'époque il y a deuxième république qui pouvait parler, qui pouvait critiquer le président de la République à la télé, qui? Mais époque à Joseph Kabila, on le fait d'abord. Pourquoi on appelle cet exemple? Parce que Yoza Mouta-Média. À la deuxième république, qui pouvait critiquer le président? Le président était indien. Mais Joseph Kabila a longo libato complexe wana a restauré démocratie. Mais il Mouta critiqué na TV Q boloko, Q nini. Mais le logo n'est pas comme on a il y a président Félix Koutou liberté et ça pas Moutounio so ça l'émission Moutounio so critiquer mais maintenant il y a président Joseph Kabila même entourage néwana ils allaient kobanga et trop mais koku misende makasi mais kobanga et trop wana soko banda otanga bakana ni afinga président Kabila kenda boloko suka bakendaka na bapoto bakimaka bayaka lisusu ate mais tozomona ndeti mwana mboka tomoni ndeti Martin Fayoul omona ke baosa ba meeting na bango bato ebele baocritiquer Félix Tshisekedi mais ezoleka nango normal mais na ntango ya Joseph Kabila yo po ozo espace moko okomaka kofinga mais zaki grave na mboka oyo na eko cité ba komba batute ba kenda ba boloko to yebi ba to ba kenda ba boloko bo posa o to mona ba Jean Diom Dongala ba to belé ba kota ba boloko ba to belé même ba Jekoko ba to belé ba kota ba boloko pona monsieur Joseph Kabila yango na sengi na bino ba pandisango bosunga peuple congolais bozo mema peuple congolais na berer et belé bino ba journaliste otangi ndeko Diom Ndongala ye moko bien infraction na ezaki ka violaki. Mais pourquoi vous voulez toujours? Est-ce que c'était le président Kabila qui l'a dit d'aller violer? Là, c'était le président Kabila encore. Donc, Totika, il n'y a plus la loi, ou il n'y a plus la justice dans ce pays. Donc, tant que l'angaï opposant au Yakene Makala parce qu'il a incité le président Kabila, il n'y en a pas. Qui que tu veux citer les noms? Nani? L'autre là qui l'a spolié des maisons d'autrui. Tu veux citer le nom de qui? Bango Moutou Mokote à Kenda prison parce qu'il a incité le président Kabila. Il n'y en a pas. Comme qui? Tu es là un grand journaliste. Bato misusu bali mwana mboka o ba place ba kende banate biso tutu bandeko yoka yango pe tozaki na mboka o na ebité bato tout ba kota ba boloko wana olingolo ba mutu moko te akota boloko na kombo ya Joseph Kabila. Batu yango banani bawana oyo bazangi kombo ba Frank Jongo oyebi bango te ba Jekoko oyebi bango te ba bato belé ba Kutino oyebi bango te toko motanga to cité ba kombo ya bato belé na TV ndeko soki okei soko zali un bon chercheur ndebo comment ko ba journaliste engagé kende na parquet tuna dossier ni bakangaki ndeko Frank Diongo bakoyebisa yo kende tuna dossier ni bakangaki ndeko Jekoko bakoyebisa yo okozika okate dossier parce qu'il a incité le chef de l'État ezate bango nyonso to baza reprocher na ba dossier na bango dossier politique il y en a pas bakangana pour la dossier politique nani tu ebaki matin midi soir que son âme se repose en paix le papa Tshisekedi il critiquait le pouvoir boka mkoni bakangie Moukoloni boka bakangie. Notre président de la République, Félix Tshisekedi, il était de l'opposition. Il a critiqué le pouvoir plusieurs fois. Moukoni Noki Bakangi. Bakanga qui était. C'est ça, il faut ton dimaraba bien à Moutou. Wanande malam mukasio tokolo ba Joseph Kabila atike libiso ndakanga ki batute na boloko tiki bo continuer. Ya malam tokolo ba yango wana ou bien comment? Joseph Kabila atiki mboka likolo. Je vous dis que
niveau Joseph Kabila tiki mboka nanu te ezala ke bomoni président entrant président sortant beaucoup toutes les institutions de la République en marche, toutes les institutions, je dis institutions ni nezo salate mais tant bamsou bazaki ba pouvoir tant Mouzazouaki, il n'y avait pas toutes les institutions. Bamsous Bazaki exilé à gauche, Bamsous exilé à droite. Mais Joseph Kabila a unifié les Congolais nyonso. Et moi, je l'appelle le père de la démocratie congolaise. Et c'est un grand. Et je vous dis, toute l'Afrique doit du respect à Joseph Kabila. Organiser les élections et pour perdre, ce n'est pas facile en Afrique. Mais Joseph Kabila a organisé les élections. Notre candidat, Emmanuel Shadai Ramazan, a perdu. Et on a pris acte. Ce n'est pas facile en Afrique. Ce n'est pas facile. Donc, je vous dis, c'est un grand. Exemple à Joseph Kabila. Parce que tout ce qu'il a fait pour le Congo, ce qui est plus primo, il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié pour toute sa jeunesse. Pour l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas facile. Les autres là ne peuvent pas sacrifier leur jeunesse pour l'intérêt du peuple congolais comme lui l'a fait. Et ce n'est pas facile à son âge de déposer le pouvoir. Alors lelo oyo azapete tomoni pe mutazana na place eza président Félix Tshisekedi. D'après yo abandi pe misala sika na ebité to comparer te po Joseph Kabila ju penda tembele na mboka na biso par rapport à lire oyo président Félix azokende nango d'après yo yomoni ekozala ndenge nini. Il est en train de travailler. Tokiko GGT. Il est en train de travailler. Azosala, oui, il travaille. Moussa les hommes, oui, il est en train de travailler. Pourquoi te condamner jusqu'à présent? On n'a rien à reprocher. Il promet, il réalise. Mais il est en train de travailler. Pourquoi? Je sais que tant de gens sont en train de créer la polémique là-dessus, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, merci vraiment. Donc, tout le partout dans le monde. Toko Tassiko, na moi, tout n'a pas eu, on répond des peu batou. Alors, bisotou, toebi, kokonyang, vraiment, loba trop, na kombo, ya kabila, koumisa, critica même batou, a critica même président oyo à la place Félix Tshisekedi. Mettons président a commis Bokonzi, a commis tout le monde peut bâti. Oyo pe bazalaka ensemble lelo oyo baati apusani mwa na ngambo FCC kuna longwe tomoni pe lisusu kokonyang abandi ko critiquer au dévier Kabila au sala Kabila boy est-ce que kokoka na ebité par rapport no lisolo wana to betana nu ya kokonyang na baati na Alexis Tambwe na ebité ce qui message no ko pesa par rapport ya kowelela na oyo lelo pe koti kokonyang akoti na kati ya makambo. D'abord premièrement ndeko batumi bayebaka professeur Joseph Kokonyangi te. Professeur Joseph Kokonyangi azali défenseur ceux qui ont attaqué Raïs na 10 heures okute na Kokonyangi na nzela na 10 heures 1 minute. Lui, il est là pour défendre les intérêts du peuple. Et les intérêts du peuple, c'est avec Kabila. Donc lui, il est là pour défendre. Atayo, Soko Bebe na Kabila na 10 heures juste. Mais 10 heures et demie, tout le monde Kokonyangi na nzela, non, c'est normal. Batumso Soubazon Ngaba créé polémique. Et on est zaki malobaya campagne. Ok, non, il a critiqué le président aussi. Tant bango, ba qualifié que des Kassaïens. On est zaki malobaya campagne et le Congo a gagné. C'est que je connais de Joseph Kokonyangi, on surtout à Kendagana volonté politique de Joseph Kabila. Joseph Kokonyangi a télémé la cahier. Yango lelo tomoni a télémé mon amboka baati Kokonyanga télémé baati akomulo baati. Ce exemple la batu baby, mais c'est le sénateur Baati Lukwebo très bien. C'est Joseph Kokonyangi. Il a été le deuxième vice-président de l'AFDC et c'est un cofondateur de l'AFDC. Il a toujours dit que l'AFDC a parti va fabriquer de leurs propres mains. Aebin de Kobati trop bien et il connaît ce qui va kabwana qui pourquoi a comment comment de Kobati a comment qu'on na ba dribble contre ndeko Joseph Kabila atala le bité muto azana maele mabe tikana benane pe abane ko dénoncer yango tout le temps à la télé le professeur Joseph Kokonyangi il dénonçait moi j'ai fait des déclarations pour dire à M. Bat de quitter la majorité à l'époque. Je vous dis M. Kokonyangi est là, notre autorité morale d'appui, pour combattre toute personne contre le président Joseph Kabila Kabange. Oyo mututa lingi à s'opposer à la décision Joseph Kabila Kabange à Joseph Kokonyangi. C'est clair, c'est automatique.
Quand nous... Quand nous on dit, Azo attaqué, mais il dit simplement la vérité, que le sénateur va voter utile en votant l'excellent Alexis Tambwe Mwamba. Parce que, je vous dis... bonne chance pour l'élection. Après, c'est une bonne chance parce que c'est connu de tous. Soit je vais voir Belén de Kobat, les sénateurs battent, il peut avoir 3 ou 2 voix. C'est connu. Parce que Alingi a tellement la machine à écraser de Joseph Kabila. Les FCC. Mais non, il se perd. Et en Ghana, tu sais, il y a des combats. Abanda va dribbler. Oh, depuis longtemps, je vous dis. Depuis longtemps. Il veut tout prendre. Président Atali à lobby des combats. Mbappé, c'est le gouverneur. Mbappé, c'est le vice-gouverneur. Tout ça, c'est qui? C'est le Joseph Kabila. A trouvé que non. Azapé Ndeko. Topé, c'est bon. Mais il veut tout prendre. Et Lelo, il vient de révéler sa dernière canine de méchanceté envers Joseph Kabila. Moutou a péché de la société civile et aujourd'hui lui faire un politicien. Et bah, tu veux parler avec la personne là. C'est compliqué. Et j'ai un conseil aux sénateurs de voter utile en votant l'excellent. Moi, je l'appelle l'excellent Alexis Tambwe Mwamba. Pourquoi je dis l'excellent Alexis Tambwe Mwamba? Sénat, c'est la chambre haute. On doit avoir une personne où Azana expérience. Entre nous, Moutouma Otako Boya expérience et Andeko Tambwe Mwamba. C'est le meilleur avocat de la RDC. Si tu ne connais pas, c'est le meilleur avocat. Non, on a une expérience. Andeko Alexis Tambwe Mwamba. Personne. Lelo élection Ezo Salama déjà bah voter les lois donc lelo déjà bah voter pour total ceux qui n'ont robima président bon to éviter neto kaki déjà message za bongo alors bah papa Molière tout balandi bah tiluko balandi bah comme bimsape bah secret à FCC c'est que FCC boza no ba ventirier lelo pe bokabwani bango pe ba kesa chemin na bango na lingi opesa message par rapport ba tutu bazo landayo na ba député au Pébaki, na ba Obatikali. Ce que moi je peux dire, quand vous, tu vois tous ces gens-là, ils n'ont pas bâti campagne pour Emmanuel Shadai Ramazani. Tous ces gens-là que vous venez de citer, tous ces gens-là que je ne peux pas citer leur nom, ils n'ont pas bâti campagne pour Emmanuel Shadai Ramazani. Et maintenant, tu es ici, tu tala batouana baza traître. Les lobes abimi devant batounion surtout, sans ignorer. Sans ignorer, Bango surtout ne bakomiwana. C'est Joseph Kabila. Bakendek na ticket ninia FCC. C'est ça, je vous dis. Bako Panzaniska Bakei, Peska Bakei, kuna c'est grave. C'est grave, on connaît tout. Mais jusqu'à présent, tous les gens qui ont été bazo ken. Mais toyebi, neska bazo ken. Na bato bazo soutenir Bango. Toyebi Bango nyos. Et je vous dis, je vous donne ma parole d'honneur que au Komona na Sénat, les sénateurs vont voter pour Alexis Tambwe Mwamba. Si Baata Kozaba voue Belé Kuna, je mets ça en défi, 3 ou 2. Personne ne va lui voter. Donc tout le monde sait que c'est un dribbleur. Mais je vous dis, élection Ezali le 27. Je vous promets une chose que Bokomona. Les sénateurs, l'excellent, moi je l'appelle l'excellent sénateur. Je l'appelle l'excellent Tambwe Mwamba. Parce que nous, au sein du parti, total profil Tolobi, non. Dès qu'on bat à côté de dribble, n'a été pour nanine. Toujours Maïla Mabé. Toujours Maïla Mabé. Moi, je Joseph Kabila, depuis à Bandinae, après ça, il y a un ministère. Après ça, il y a Nyon Soto à Sengaka. Même si bon à campagne, FCC, et puis signe de combat. Et ça, lié Nyon Soto, ça la caille. Pas longtemps, Azaki, le bien-aimé de Joseph Kabila, notre Raïs. Mais Lelo a fini par trahir. Mais il a combiné un souci à la population quand même. À Monique FCC Marambozo Sala, les autres Mabé contre la population, à Lingi a servi Banamboka. Il y a un tali non kaka Kabila moko ko uzwa ba poste tout FCC batu ya pe perdre ba ko uzwa te yepé à s'imposer pour azwa quand même poste moko pour ACPCP population. Oyebi ke ba Congolais balinga ba traité. Oui, bon, bazongi ici ba bino ba tel bozo ba traître. Ba Congolais balinga ka ba traité. Ndeko ndeti ndeko baati. Lelo alingi abanda koloba tout ça. Hein? Eza be échappatoire.
akoloba ndeti nini akoloba ndeti nini bakongolais balingaka batraître te mpe nayebisi yo ke non oyo azolobo mais ndeko Joseph Kabila à travers toujours pour l'intérêt ya peuple omoni te awa na élection atiki bamindele na balabala bamindele bakanisaki o mobulu ekozala o tout ceci préparer makambo na bango mais ndeko Kabila lakisi bango ke non il y aura une élection et toko respecter voix ya peuple ndeko Félix Abimi c'était voix ya peuple so qui voix ya peuple te ndeko Kabila pas ko non ça va ndeko Shadara lekana mais totalisé ni comme les organes indépendants c'est ni a publié muto a gagné l'élection biso pana biso ndeko Shadara et tout ceci tobi tozu acte total boy population a pesi biso majorité parlementaire peine informé bino boy beloko ata FDC bango nyonso tout 40 députés bakei FCC zaka majorité parlementaire. Il faut comprendre le Koana. Bo kanisa te que ceux qui bandeko ya FDC baki. Pe bandeko FDC ba mususu Hollande ba déclaration baza loyal envers le chef avec le sénateur à vie Joseph Kabila Kabang. Nazwe biso bango nyonso tout bako si bat il va disparaître. Donc au lobby qui est muta koleka ezaka ka mona mboka Alexis Tambo donc yende mutu au confirmer na part na bino et puis na kati ya parti ya Kokonyang bo confirmer vraiment Tembena bat eza tembete mais iye moko bati ayebi ka kolekana te azala clair hein ayebi ka kolekana te iye moko soko vandi na ye otuni otele micro olongoli micro tuni ndeko bati kolekana ba na kolekana te. Alors sikoyo poto comme na suka ya émission na biso alors ba tout déjà so talibien ba congolais belé ba décourager et belé pe ba lemba na bango FCC misu pe ba na ngambo na bino alors ba projet nini o bino bo sala kité bo lingi ka bo sala po ba te belé ba bo diembeli kaka na sima ya pouvoir ya Félix Tshisekedi et loko nini o bino bo linga bo sala po bo ju déjà côté ba gouverneur bo ju ba député bo ju côté ba sénateur premier ministre bino ya mala nini oh vraiment boseli peuple était bonimbo convaincre peuple bosela. D'abord aux obaketo jouer belé non nous sommes dans une coalition biso tozali majorité population et voter qui ba député na biso et pesi bango confiance ba député provinciaux peut ba voter ba sénateur ba mon que non to pesa confiance na batu ya na législative national, tu peux sa confiance dans FCC, tout le monde qui a la présence, tu peux sa confiance dans cash. Nous sommes dans une coalition, le Premier ministre est là, Bozé là, Kalaté gouvernement Zobima. Nous allons toujours travailler pour l'intérêt de la population, pas pour l'intérêt de nous-mêmes, comme l'autre est là. Il travaille toujours pour lui-même. Nakati a parti basé belé. Oyoka déjà que non, à l'obi que non, ngana vandi, mutumsusa que le ministre. Non! Il est toujours ministre. Mais dans ta partie, il y a plusieurs personnes. Il veut toujours lui. Toujours. C'est ça l'égoïste. Yangwa no moni a commis la dernière minute naie. Akabwani tina machine à écraser. Akabwani na le fondateur, le bâtisseur Joseph Kabila. Mais je vous promets une chose. Après l'élection Sénat, quand il va trouver qu'il n'a rien, il viendra demander pardon. Et la porte est ouverte pour lui. Alors, merci vraiment à Carlos Kabwe, vraiment au PCBiso temps, ma mission TV to salano vraiment émission pour to clairci ba tout betika moi li solo muke il y a Kokonyang et puis il y a monsieur Joseph Kabila aux autorités morales et FCC et puis il y a Bati Lukwebo et puis alors merci vraiment na lingi opé sa message muke donc moi mbote parce que monsieur comme Nasuka on a habité ceux qui au Barcelone mopo to kata il y a Kokonyang et puis il y a Joseph Kabila entre bino bon son lo babongo par rapport aux anakati na bango et puis moi message muke ya pe na mboka na biso République démocratique du Congo message ya pe na ko pesa na lobby toujours na ba congolais bazala distraité balanda maloba ya ndeko baatite parce que mutasali baati mutakomisi baati aujourd'hui c'est Joseph Kabila donc une personne déjà azo boycotter maître nae Azan à venir mon côté. Pena bisi ba jeune congolais nyon surtout. Je demande à la jeunesse congolaise de venir s'adhérer massivement na API. API est par Alliance des paysans et indépendants. Partout est dirigé par l'autorité morale Joseph Kokonyang pour na to sauver jeunesse. J'appelle la jeunesse. Batika kozala ko se distrait pour rien.
batika ko se distraire baya na api pour na tolengela avenir ya mboka. Pour na lobby to sima lobby to za na posa ba jeune pe ba diriger. Mais beaucoup diriger ndenge nini, il faut boya bo s'associer na api, to expliquer bino comment ça se passe la gestion de l'État. Et pour comprendre, Borozala lobby grand, Tokozala toujours unis ensemble. Et na pesi chance ya malamu na l'excellent. Quand je l'appelle excellent, Tambwe Mwamba, parce qu'on sait qu'il va gagner. À 98%, il va gagner. Te souhaiter toujours bonne chance, nous au sein de l'API. Et toujours, l'FCC reste toujours machine à écraser et à broyer. Il ne faut pas bolanda bango wana. Ba komi en débandade. Nak olobi olongwe. Mais ba tumsus na kaston pabité. Biso to rolanda ote. Parce que tu es un rebelle. C'est compliqué. C'est fini pour battre. Alors, merci vraiment na Batunyo sur Talibiso, na ma mission TV. Oh, vraiment, tout le temps, bah, féliciter Rabiso, bah, ben Rabiso. Merci na mon vieux japonais, Kolakao, na niveau Espagne. Donc, na ville ya Zakagoza, oh, vraiment, à Talaka. Émission, ya ma mission TV. Merci na Pablo Sita, l'économiste technocrate, na niveau ya Londres. Merci na Junior Lange, na niveau ya States. Et puis, merci na Moro Bombito, na niveau ya Paris. Merci na Movier Chikito Mouchachino, yepé na niveau ya François à cause de les 5 na Kinshasa. Merci na maman Anto Aluta au Aouti Bruxelles à zappé na niveau ya Kinshasa. Merci na couple Gobe Madidi na niveau ya États-Unis Caroline du Nord na maman Olga. Merci na Karsha Sadik la finlandaise batutu ba la biso partout dans le monde na émission o to sali lelo ngai na monsieur Carlos Kabwe o vraiment to betili solo ya FCC comment eko s'est passé na niveau ya Sénat entre Alexis Tamboué et puis na Bati o vraiment bango tout bazaki ba membre ya FCC donc bon à la brancher na ma mission TV Moïse Kin réalisateur na sima caméra au vraiment Asali Moussane Kitoko. Merci Martin invité sa fusée anniversaire eza le 9 août yangai Martin invité sa fusée. Merci vraiment na monsieur Carlos Kabwe. Merci vraiment. Na remercier bino vraiment Pelisoso ndenge boye ko lokandre biso visite. Ma mission TV chaîne à référence. Azao dit portable vous en fumez nous. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est un bacon. Louis. Ah. Ils en yo. Mengaït. Ah. Oh yo les qui. On a des qui voulaient appeler ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère. GPX. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku na msi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la té GPX ezakaka moko. Boyo badongola misa. Vous avez vous dites des désordre, vous cueillez, vous savez ma caméra, vous désordre, vous comme Ruka, vous vivez ça, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de répétition. Ah là, constipation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais dans Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.